Kolia c'est rien. Banzela kaka tant. Fou biloko aneza biloko pamba. Mais kasi bazela nanti. To vandi ku nanzala 18 ans to supporter. Quand il y a une des problèmes, to zela. To zela. Batu nyonso somona wana. Soki ba preuve ezali à détournement. On sera ba perdre. Kasi bangwana bato FCC PPRD batu o ba fonctionner na système de vol bangwana. Dans le site mulongo ezali. Te élections tala na 2023 na ngi moroso bobo mbelanga. 2023 élection ezati. Comme Alexis Tamembeza mbongo. Tombé kaka batu kaka FCC o batsaka na ba poste bango po bango système de travail na bango wana ezaki bana yo ba osale lorote mais bazo bossa na keto continue na régime mususu président Fati prophète politique c'est-à-dire omoni tanyoso au président Mobutu abane ko maltraiter papa na bango papa ne bane ko préparer moni biloko azo sala il faut que ça la boy moni tamba tchenga premier ministre et place na efasa qui garant de la nation na pour constitution na biso facha zawana azana biloko ebele tata na yebisaye Merci beaucoup na bande ko tuba ko occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi di Pumba Hotel la biso musika na Katsa Lyon. Merci na ba partenaire na biso lokola Mami Milinzi Mbamotema tous pepele ya mbeto lolo nazongi lisusu to meka ko swana pasteur Chibin ou atebele boyebi aza musai na Nzambe tout ça la rane ba analyse politique analyse ya makambe belé be tout ça la rane lelo to kosola nae makambe belé ça na ka to kosoma ba pasteur to kosola makambe belé par rapport à premier ministreava démissionner qui dans Lubumbashi a boy ko démissionner ti a démissionner mais ça l'air si mamba déjà ba fondé na justice par rapport ya mbongo oyo fa ça la misala ils en a maboko na e combien de personnes bazaki na FCC au déjà à continuer sacré na quotité na par rapport ya Jani Mabunda nenga longwa par rapport ya premier ministre a quitté par rapport ya ministre Chiso a quitté ki bato non ba poste ou makasi ba bando banga pepe congrès bando lobela ki bango na poste non so bazui bango non so ba quitté na ba poste wana to meka ko sona pasteur bonjour bonjour à tous mon nom santé déjà tel que tu la vois ça va. Quand on a bien pasteur déjà non ça va et tout le monde comprendre bah faux pasteur bah vrai pasteur na ba pasteur mususu ba faux pasteur ça ba pasteur oyo ba zolo ba makambo ba sala raté ba sala ba zoko se comporter ndenge maloba au bon théâtre et puis bon donc dans l'ensemble ça va église kitoko kimezali ba pasteur mo betsa ba nimi maba ko ebele par rapport maloba na bino par rapport ba dire au bozo pesa ba message na l'église pasteur abetsi ba nimi bako oui te na bangote bazate matin yo mona ba pasteur net pasteur azo ba ke batile ring ne dingwe ba bunda pasteur Denis le so mona ngo ezaki yazo bunda le sa ba tile dingwe ne Denis ça makasite so zuta Denis le akobunda ne dingwe te mbata moka so edingo ajistango bien na mutoa de leswa amoni bato bele ba comprendre de lesté c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup yé mon place azabi ki na linga ke mingi mais na soutenir ka babilo kone ya mabebe la sala kate surtout ba dire na ye o ya lo na ba YouTube et tout et belé na linga kangote et puis na sala ka tout na recadrer à comprendre que ngai Denis Lesi nazali musali ya Nzambe nakata musala Nzambe eza makambo eza ya bana Nzambe to basala Nzambe na makambo susu eza ngo ya bisoté. Attends, il y a des choses au passé à ko betani masolo ba match masolo sport hein nyoso judo catch extra mais à ko kota trop na katite na ba détail parce que c'est pas son monde bebisa ba nini ba nina bandi et bien c'est ni ba
Moi, je pasteur par rapport à un message, moi, bien, ce que l'un c'est un pasteur, message à la c'est ça, bon, le problème, c'est que les pasteurs rebelles, bazangi ba père spirituel et puis bazangi ba encadreur spirituel. Au moment où nous sommes en politique, ba benga bango ba parrain. Netinga dans un parrain spirituel nanga et puis dans un père spirituel nanga et puis dans un ba aîné spirituel nanga oyo na pia rappel litoyi alobelinga makambo na moni kete ananzela comme ba docteur Onésime Kazadi akobenga bia chibo moni loko boya velo ko lobeza bien velo ko lobeza mabe so ba pasteur rebele ba zangi batwana yango moyen ba kende liboso ezate parce que ba tebele ba o comprendre te nzamba ko visiter yo bandimba ebele l'église et lui ko ba te ko komi tata abatu nyonso te et daka tanga nzamba visiter yo succès pe ko bungisa pasteur vision ebele ba bunga ebele ko ba ko succès te par rapport bandimba ko ebele mabonze zo côté bungisi pasteur vision ebele ba bunga bungo. Maintenant, au monde, pasteur nana lobby qui a l'église catholique et là ça d'attendre ça diable. Comment non? Non, c'est simplement excès de zèle na immaturité, hein. Marcelo, excès de zèle na immaturité. Surtout on a un problème moko. Bandeko balanda biso na poto, so ba moni pasteur moko ba otale trop na poto. Ba kanso ndeye yo ananda mama nzambe. Bakati moi deux phrases moi lobaki ba boaki en tout cas passer non landa makamba bandi côté ya bande bandeli tina suka oyo mona ke versa pesaki mususu makamba ngo moloba mususu so na kati ya makamba zoloba wana morso moko boye eza bien tant ba monter yo za kutu expert na makambo ba monter ka parti wana ba boaki yango lokola sa bandi mebele bando partager ngo etamboli na monde so muto akoyoka extra et loko muto alobi en tout cas en profondeur kaka muto alobaki makambo na profondeur. Comment expliquer aux audaces ono batnyo so ba l'église catholique ba na salle d'attente ya diable ya enfer. Attends, même si il y a un message. Jésus va connaître des miibi. Oyebi muibi o Jésus ebisa ke notre zano na lola. Vine mobimba sana ngana ki muibi. Kutu même jour wana ba chomba bato yaki na palais ba frigo. Te na ndaku na epo bakange muibi. Ayambo langote. Mais du fait que Andima a reproché misana abibiso to mérité to zala awa mais mutoyo a sali mabete kaka kondima ndima Jésus et puis a confessante abandete ko ba kolo Yesu limbisanga nazali muibi kut nanda kunde zawana radio tote ko yiba to boto pa kazadi et puis téléphone na uto yiba mbalo na uto pa kerok et puis babiloko na uto zo ya sukoyo ba sapato tonto yiba na ba chenette na yiba ngo pa ya Marie-José Kapakou et puis vers sa souko nonto yiba na yiba ngo pa Antoine talba bongote a reprocher ka camarade nae tango ndimi Yesu ebisi aujourd'hui je serai avec toi au paradis. Un message pour na batunyos. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est l'évangile. Alors, je crois muyibi wana à côté. Comment lui, le frère Marcelo, pasteur, nous sommes des frères. Comment le frère Marcelo, au monde l'homme sous oyo et bébé ça évangile, ba pasteur balingi maramba ba titre, balingi maramba titre. Pourquoi tu es en direct? C'est normal. Il y a un peu comme pasteur, c'est normal. Il y a un quatre ans. Alors, c'est normal. Il y a un problème. Et l'ocopé est bébé si du sous-bisso pasteur. C'est que nous appelons les titromanies.
ça va titre à bishop nani mais bon finga basango ngo mona bino l'église na bino bolataka lo basango bolataka banzambalango babiloka rouge ngo pe kaka te la tenue sacerdotale eza lisumu te ezaka mpona kopesa valeur ya mosala na batitre nazoya soke na mama emo okuta na docteur okuti docteur yango jean ga loka frère Guilain chemise ga loka frère Gustave body ga loka mokambi Raïs c'était encore pesate problème non nini mais soko tout ce que okuti docteur Morobo et Frankie Kerok a Chesteto alati tablier nini blouson ya ba docteur et personne lengi mo ya musala na yeko bongusa mutuka epai ya na garage papi bambi na kuti ye moko combinaison ba travers na ya lati ya orange ba travers tout balati ya vert nga moko déjà na sentir que kitoko ça na ina kende poto na la Shona Airways pour azana la Shona azana compagnie d'aviation la Shona Airways sikoyo na kuti ba hôtesse balati bien makambu tout hein jupe bleue chemise écharpe na kena zongi mukomso na voyager boye azali na volte na kuti ya mopaka mokili mobimba Airways pilote coupé hôtesse moko bimio na lingwanda musu yango oyo ezokende mandaka ça donne quand même le respect la valeur du travail que vous êtes en train de faire les tenues sacerdotales eza nango lisumu te eza kapona pe sa valeur ya musala to sala mais sikoyo na loyenge ya au nom de molimo nde to bana kobuka biloko nyonso ya catholique or biloko ebele eza na église catholique ti lelo l'église de réveil ezate par exemple le respect de la maison de Dieu l'ordre de la maison de Dieu le respect des choses de Dieu et le respect des serviteurs de Dieu. Nan to mona te ba chrétien catholique ba finga ba pasteur, nenga ba chrétien ba finga ba pasteur. Ils arrêtent. Et pourtant s'il faut que je le dise tout haut, ba sango ba sara ba mabe et belé koleka biso ba pasteur. Beaucoup de sango ba zana kati ba pédophilie. Beaucoup de sango, je le répète. Non. Ba yebi beaucoup de sango. J'ai un ami avec na poto na cachot zamba sango bazuba na bana mike beaucoup de sango attends papier moko alobi yango poleleke andimi mariage ya homosexualité ba pede babala na basi mibali na mibali babala papier moko tête na bango alobi yango par rapport à la non nga kututé par rapport à la parole de Dieu ça se fait pas mais ba kimi église catholique ba kimi Moutapé Sarabango verset à tous les dimanches dans l'église non catholique Yewana. Pardon? Pasteur Marcelo, tu vois, au moni bandi, au bayar à l'église d'Amiso. Et ça, bandi moussous ne toba boye. Bazan l'église de noir. Nzamba permettre ba kendewana, mais sous kanabango. Pour une église de réveil. Tu vois? Missus neto ba na kata islam. Missus neto ba nganga. Ba kache. Ba tomabe. Mais souka na bango. Attends. Même soka on a révélation. C'est pas intéressant à l'obango. Et ça biloko mususu hein. Nzamba ko révéler. Nzamba révéler ngai na moni frère Guilain Mutakala. Buskizanateur. Mutakala. Mutakale l'accine. Azan pidik, azan doki, tonin. Parce que ni dit nous sur la Bible l'accité qui kindoki. Ni dit monsieur l'axaga kozanga. Avant quand toi tu prends l'audace au binonté, tous les chrétiens église ya catholique bazan na salle d'attente y en fer. C'est-à-dire pour naïe Marcelo,
a destiné bango nyonso wapi na lifelo. Donc bazela bana salle d'attente. Nde tokenda ba voyage, soza na salle d'attente, na yebi ke na vandi na salle d'attente po il faut na kota na cabinet ya ministre. Na vandi na salle d'attente faut na kota parce que faut na mona Godem Poi. Faut na mona Muyaya. Il faut na mona Kimbuta, il faut na mona président. Ya on a vandi directement, dans la salle d'attente, il y a un fer. C'est qu'il ne maîtrise pas la grâce de Dieu. Il ne comprend pas. Je m'adresse au pasteur Marcelo. Ce que tu as dit ça par effervescence, par enthousiasme. Si réellement, si tu es homme de Dieu, la moindre des choses, rectifie te dire, ça ne te coûte rien. L'humilité précède la gloire. Merci pasteur Chiberika par rapport au sola o ezoleka na katsa basali na nzambe to mona banimebele pe mamo betsa mabakoka ata pasteur lobaki bango moko kutu ba oma ko pota biso na buzo bango moko basala ka buzo momoni sérieux les gars qui ba pasteur mitakale bimake belé et comme pasteur soka lobika bazongiseli parti na mutakala. Donc loko na nyonso tokoti ane ya sika ba pasteur pe bo changer ba comportement ça la bien pasteur Chibele to sola no susu kota na mambo etali mboka na yebi po simba mambo etali mboka premier ministre ava démissionner Mwambutu Mbutu ezalaki ava otika démission na ye Mwambutu Mbutu ezalaki abike akel Bumbashi akeni ko sona moto atindaka kombo na ye po ko kende na ye to mona ye asali démission na ye. Na bien le président Fachi, la façon qu'il est en train de conduire les choses, et l'accès à sa prophète politique. C'est-à-dire, à yebi place à bandi, à yebi place au souka. Non, bengue, président Fachi, prophète politique, c'est-à-dire, au moni tanionso, au président Mobutu, abane ko maltraité papa na bango. Papa ne bane ko préparer. Moni bilo razo sala. Il faut que ça la boue. Au moni tamba tchenga premier ministre. Oui place na efasa qui garant de la nation na pour constitution na biso. Facha zawana azana bilo ke bele tata na yebisaye. Ils ont la presse te. OK non ki to. Vite ndeti bodo tsa mutu pression parce que tika moko mais bino bodo. Est-ce que vous avez yo moni place mo que Facha qui est pression démissionner? Nous t'es pression. Démissionner. Yoka. C'est là. Depuis Fachi a eu beaucoup. Bison son aratsamboko. Yé premier ministre Ilunkamba. Yé bisanga ministère nini et fonctionner na 2 ans au Kitoko. On so ba travailler. Kasi yango wana te ba travailler pourquoi? Parce que au lieu bango balanda mukonza mboka Fachi balanda autorité morale na bango Kabila te autorité morale à FCC Kabila sikoyo epesi bango retard et puis epesi bango désharmonie na vrai président reconnu mondialement et divinement Fachi reconnu mondialement et divinement mokonzi ya mboka oyo eza moko Félix Antoine Tshisekedi. Si le premier ministre peut démissionner pour étant qu'est-ce que Kabila ebisi que démissionner en démissionner c'est que peut démissionner. Kabila tem ta ebisi. Kende na Lubumbashi to ba essayer démissionner. Makamna bango Lubumbashi. Meton azaki ba moko so avande atali tant ba soli na monsieur Kabila comprendre que donc tipo alongwa. Tant amour type à longwa, tant à zongi, à talisco système de jeunes ezali. Mabundi. Quoi na mabundi? Nini mabundi? So mabundi, so qui mabunda, so mabindi. Ma alongwa. À sentir que parlement tombé. Fachi ne peut pas faire des trucs comme Moutou Atangiti. Fachi est politique. Bakena on a pétition. Il y a même ceux de FCC. Au peu CP là qui n'a comportement, n'a conduite, il y a mabunda te. Bah signer pétition pour que allons. Attends, pour bien diriger, il faut le président
actuel oyo aza na pouvoir aza na autorité likolo ya premier ministre mpe likolo ya parlement. Qu'est-ce que le président Fachi a fait? Les 2 ans ici, il est le côté Salami. A respecter coalition. Bon, tu travailles ensemble, tu faire avancer beaucoup. Mais, bango batwa FCC, balingi balaki sa président Fachi ke, ozali président ya étiquette, biso tokoyoka yote, tokoyoka nan autorité morale na biso Kabila, soit lobby. Ah, non monisco Fachi banda kala azaki na bâton de commandement o babengaka na français sceptre d'or, mais abanda ki nanu ko exibango te achonka na table omoni juge abeta marteau na loengete so juge a vu marteau tant atayo nani yango avocat au Cameroun. Il soit parole. C'est ce que Fachi fait maintenant. Maintenant, il faut faire voir na batu nion soyo baneko vimbana. Ya FCC ke tozaka de président na mboka oyote nazanga moko président. Et puis na rasura kibino que na kotala makambo passé te. To sala musala mboka et marché. Fachi ayebi idéologie à IDPS, Union pour la démocratie et y a social. Ayebi yango. Le peuple ayebi yango. To travailler, peuple va se retrouver. A monique bango bazana même système wana ya kalawana. Bango tout 18 ans va faire souffrir peuple. Kotanga basi zanon parenthèse moko bana nyonso bakuluna oyo toyebi na mboka oyo yo artiste munoza journaliste munene ya mboka pesanga ba âge na bango bana bakuluna yango ba 16 ans 15 ans ba 16 ans 15 ans ça dit baza bana ya pouvoir oyo toleka pouvoir nani pouvoir papa na ngai pouvoir ya Kabila et consort bango anande bana wana bana bango bana machette bana batangate bana kuboma bana koyiba parce que ceux qui batalaki constitution que gratuité et enseignement ezali banga bacha bana na classe banga batanga mboka ngoza bien to boite banditisme ko zala vol ko zala mais pas na niveau ya kuluna oyo komaki na mboko yo. Attends, c'était terrible. Est-ce que le Sili et si là merci parce que tu vas toujours continuer sur la to sur la non ah les lorsqu'on est toujours qui ndeboué Ezaki ministre de la justice ba quoi ici ministre de la justice Ezaki premier ministre quoi Jani Mabunda quoi les lorsqu'on se comme sur Alexis Tambwe Mamba le problème Alexis Tambwe Mamba zambongo ezambongo tombé kaka batu kaka FCC ba tsaka na ba poste bango po bango système de travail na bango wana ezaki bana yo ba osale lorote mais bazo bosana keto continue na régime mususu oyo etomboli plus état de droit par rapport tant ba fondé na justice bongo tant ba kangaye kolongole na poste na ko tsape mutu mususu ale bango nyonso ba ko tayibi artiste mona ce mutade amuyibi ba garder kana poste wana point ministre ani ya siko ba université nyonso ebela batangi tangana ba ko sala place wana te kaye ministre santé bimaka awa ministre santé mbongo moko koti bo mbongo moko bimeske bakangai moni problème ezani na justice ya problème ya kambi ya ba preuve soki ba preuve ezaka yibi ba atabakangele yote ba okanga qui croyait que ba ko kanga nani M23 yo ba ko kanga M22 za nani ndeko na biso nani ya chaîne wa nini RTV chaîne nani ya Miss nani Roger Lumbala nani mbenge ba ko kanga tala omoni baba boye les paroles s'envolent les écrits restent nyongo ata ya 30 ans soko bomba de charge muna
au melanga 3000 $. Au komi bourgmestre ya Bandal. Comment tambo ana 8 soda. Ngai na fandaka na ngai na Kimbantseke. Na bikok moko. Naza na décharge o yo komo melangai. Na mekola ndela obomi moto na ndenga ki bourgmestre na fandi. Manda esili olongwe na kenanga atapa ya avocat moko ya lobi maître Gustave na lakisi atalabina ancien bourgmestre Mouna mais dossier ça de pénal les habits de confiance ba otindoka convocation simple oyeka boy papa est-ce que ebi papa Gustave te papa Chiboye bien bien ça client maître Gustave ok problème nini ote décharge oyekitira nani oyangai oyembongo na bien ça fait combien de temps 20 ans pas nos péciétés bakangi c'est pour dire quoi batunyo sosomona wana soki ba preuve ezali ya détournement on sera ta perdu. Kasi bangwana bato FCC PPRD batu o ba fonctionner na système de vol bangwana dans le site mulongo ezali on met da dossier na ngeza ngo problème da dossier mais bana débat nous ba lo bangwela par rapport ayibi mbongo na se wana bakangi ale tolongo liembala moko mutu mususu aye po mameka ko changer pe makanisa toza ba témoin biso nyonso ba imboka ya mokili mondimba soki alersi nani machani mabunda longwe après alersi tambwe pe fo ba longola te bango e banake faleza la bongo pona président Fachi a travaillé malamu osomona président Fachi parce que mboke tambolaka na Sénat na parlement bokonjezo utalikolo e kitikuna etamboli ba voter ba loi selon vision à chef de l'État batambol nango mais déjà bato bazakuna ba hotel mais la chef de l'État il faut ba longwa il faut ba longwa mais to monyo pe lelo union sacrée comme union gâteau ba te belé ba yewane comme ba komi ko wela ba poste to mona ki Jean Pierre Bemba déjà wa lingaka quitter Moïse Katumba lingaka quitter déjà so bato wana ba quitter wana totali susu nani libanda li susu azali susu akotala bino ka lisu nini na informé bato so ba na biso président Fachi na Jeval kuna balongwa yena monsieur Cameroun ba mbalika balongwe na Genève balongwa yena monsieur Cameroun Bemba Fayulu Katumbi Mosutu batikala ikuna ba Eshua Fachi c'est connu mondialement que c'est Fachi qui a donné l'ordre pour ne pas payer ça. Katumbi, passeport poya. Aïe. Tangwaye. Fachi a bandi consultation nationale. Baye basololi. Mutuna mutaloba ki makambo basola ki bani bango. Idéologie zali union sacrée. Union sacrée bandi. Mukonza mboka ezali Fachi eza Bemba te ezali Katumbi te so bamoni balongwa na bango et le côté 18 ans basalaki papa au monde mokile kende on n'a pas seulement besoin de même nom wana ka ba kombo wana non sangana suna Fayulu lisusu evimbisi lisusu bazaka ensemble bazaka bango nyonso basa ba ono sokuna na Fayulu ti etikali pouvoir ba mbazwa ba pesa bino la problème est ata ba pesa tu peux ba payer bango te bato ba pesa biso nzambe merci fa ba pia bango omoni to évoluer to tika la kozonga sima bilo mobo ya kale zanga tina na minute oyo on n'a pas besoin de parler sur les élections na minute oyo to komi na makambo ya union sacrée gouvernement bima président parlement chama mboke tambola
gouvernement bima président parlement ça matoboyi temelelo soki babiloko mo nyonso bozui bato ekomba kwa ka jamais comme peuple congolais zoliate bato bamoni avancement te na babumbu asoke da ma ezate na ba selemba wawa ba olobezani Kabila tu es allé union sacrée. Non. Et bani bien que Olilo to lobesu mais c'est Kabila te to lobesu PPRD te to lobesu li solo ni union sacrée. Eza ne loko moko te oyo to loba na mboka o santo zangisa Kabila. Parce que jusque-là Kabila avait fait 18 ans. Et Fachi, quand Kabila fait 18 ans, il avait tout le pouvoir entre ses mains. Avec ses agents. Ils n'ont rien fait pour le pays. Fachi a pris le pouvoir, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Et jusque-là, bateau, bachelier, bakroc, à jambe, bapo et à banane pour qu'il n'avance pas, et ça a la coalition. C'est à peine qu'il a brisé ça. Non, attends, il faut tous avoir réaliste. Fachi ne pouvait pas travailler directement na bateau balingite à na vitesse. Il a fallu nous à Kabouana. Topé c'était un entraînement, il y a élan et puis il y a décollé. Jusque-là, attends une année, attends 6 mois. Pour Mboka yoka monia et minéraux toi on a Mboka. Une année d'autres une année pour l'élection. Tes élections en 2023, 2023 élection exacte. Pour nani bata PPRD pe ba poser l'élection pour na babiki mais mon konyandi nani na banga respecter qui ninga respecter qui na mbongo ya mboka ye moka tsaki élection salama ba poser la ko respecter wana ninga ba loba qui par rapport à élection déjà. OK. Pour élection ça la bien le travail que Fachi est en train de faire. Mboka za na kata libulu so yebite na zo informer mon Congo Congo za na kata libulu siko Fachi a sa travail yo bisa mboka na libulu mboka ya kwa image à voiture so di na kata libulu ba pine toboki il faut d'abord bo sa voiture so ebimi bo réparer ba pneu après bando tindi kango nanu ebimi te mboka na kata libulu à 3 ans, à 4 ans. Pour récupérer. Le problème, il y a vie sociale, il y a battu. C'est un faux problème. En un clé d'œil comme ça, pour na maman, na zuga maman, qui tambo, bon putain mike. Pour bon, en un clé d'œil, ta minute chua. Kolia c'est rien. Banzela kaka ta. Fou, biloko aneza biloko pamba. Mais quand c'est basé là, tu vas nous dans la 18 ans te supporter. Quand il y a une des problèmes, tu oses là. Tu oses là. Merci Pascal Chibet Rosé là tout OK na yo par rapport à question to ko nous répondre ba nyos ba ndabso biso ba diaspora tout ba zo ndabso merci na Mesedi di Pumba na Mosika Christian Touré monter na biso bonne guérison par rapport ya malade ozobela faut lobi que côté osala bien l'élopé awa na katani nkuna ba ko sala l'élection par rapport à Kozong s'appelle nani nakiwana akozonga na kandate par rapport à hôtel à kende pe ba bukaye et pas ndo buka bat mosusu kuna ba Jean-Marc bazabana ya IDPS bazabana ya président Etienne ba yebi que lutte na biso to bunda ki to za bokonzi pour na peuple comprenez rien à voir azonga pona ba individu moko boya ba FCC non ba majorité ni azara muta ento mona kinga wate kolobela nani mokolobela Jean-Pierre Bemba awa ba dire ni zara mbala mo ba te flamma ka par rapport ko zonga ne sona non moi je l'aime et je l'encourage na vie faut pas que ça soit hypocrite monde politique et ça monde oyo muna attaquer nga na attaquer muna pour peuple yebake likambo aloba na nga na répliquer ye Chadara za pour circuit te nga batona pardon Chadara za ki ependenga za Chadara za ku circuiter Chadara so écouter oui bien et uta so inete do fait mo ba bimisa na dernière mi-temps do fait mo raté garder protéger ba do fait mo est-ce que su comme on mboko le problème est ali au moins ba combo dont on a besoin
ya ba kombo moko boye oyo nanu basali pona mboka te na bato bana ebele bauti otanga ba science politique na bacampus wana basisi ba licence na miso baza na bapoto kuna moni toza na besoin ya génération ya sika génération montante. On n'a pas seulement besoin de combo, on a un combo kala wana non. On a une union sacrée, tout le monde calamité le gouvernement on doit combo na chez zongi olobani. Ouais mais attention ba combo na zongi. Je réponds. Normalement on est mission mobile kala. Ne croyez pas que batunion so o bazana kata FCC bara batmabe balinga peuple tété. Le problème c'est que on est à pouvoir on est à kala ya Kabila un problème système. Somona. Système c'est na kati. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez mende ezaki pena na sentiment na yemo na ndo kata ba connexion mo sentiment na ndo noti parce que to même yo yebi za sentiment na yemo amoni oh bo biso mete ba sentiment ezala ya mende kasi mende ka bo ezala bo pa mbalo akati on interest oh kata ndeni aza na poste ala sont bien. Ah, c'est pas un problème. Basala. C'est sur la communication. À 4 total. Le problème est mon système. État de droit est à Cobra. Cobra Anaconda. Et Zabouye Moulaye Télémission Touboui. Et Fapara, ça peut pas être frappé partout. 14 laboratoires Mabimami bien IDPS. Somme de IDPS bien Mouibi. Cobra Anaconda, Kutombo Lemtu. Ne frappe mais c'est caméra. Yo monte Kimi Kotanambo. Kimi Zagate ton caméra. T'es a été. Ah, Kimi Zagate Kenda. Merci président Pachato Chanzé, directeur PA cabinet awa vina par rapport mais c'est caméra ce qu'on dit malongwe na poste wa tondo ba poste n'était kali à c'est caméra c'est quoi longwe. C'est là où les gens ne comprennent pas le système, la sagesse et l'intelligence du président Fachi. C'est là. Attends. Le procès caméra est bouclé, il est là où il est. Mais le président ne peut pas continuer à fonctionner sans un directeur de cabinet. Mais il faut y temps. À tes 8 ans, il faut y temps, à ta la nani, au moins, oui, directeur de cabinet, il y a un dans le coach lobatu. Soit coach mutumoko lobby à Salimabe. C'est-à-dire, tant que directeur de cabinet a sa dossier, c'est-à-dire yemoko ayebi dossier ngo alandeli yango bien maîtrise yango bien mutuana bien banini ba à côté. Et puis le président fera confiance na directeur. Et quand il dit à directeur bon ça va. Na sur transport il y a $5,000 au PSA pour na PSA 5,000. Tant que directeur a bimi wana. Il fait ça ah atsemuna le chef de l'État a payé sur 5,000. C'est un pourcentage. Comprendre? Et ça, président Atsemouna, président paie sur le transport, il y a 2500. Paie sur le transport. Il y a 500 au pied. Ngai moko mukolo cop. Na 200. Il y a bureau vendika a 300. Lobby wana. Et Kobima. Ah, il y a un projet tel et pas président. Il fallait pas payer 500, mais pas bien à 200. Et j'ai le président. Président Bino, j'avais dit à directeur à payer ça 500. Ce ça a mis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Balongo liumba. Est-ce que passer Chibele on a mbuga netu do kende boy par rapport netu meka kosola nayo wa mutu mo pe tango otala mamba politique ngo do tala ko to mamba nzambe ma nyonso joli kana mbugo to yebiso nyonso lo pe ko yana ngo pe champion Bemba premier ministre on dit mango
Monsieur Jean-Pierre Bemba, Premier ministre Yamboka. Si mon président Fachi trouve que les... Parce que soyez Jean-Pierre Bemba, président, Premier ministre Yamboka, ce qui est Fachan Dimiango. Ce qui est Fachan Dimiango, on a Moïse Katumbi. Parce que pour battre le Premier ministre Yamboka, il faut bozala na ba deal na président. Bon, monde politique est bizarre. Na kati politique, trahison et foutaka cash, c'est-à-dire une fois au manifester ma comportement de trahison, je te mets déjà à côté. Donc si réellement si ba rumeur tozoyoka que baboyaki bazayi découragé patati, si réellement cela est vrai, tchana mutuna yo président Fachi a ocha bango te. Merci. Tokende so kotani ndeo moko za poza mosala nzambe kota basala nzambe alobaka solo bolobaka vérité bino bokosaka te tant bosala ba nini ngo botombola le boko vema bozolo bake ngai na botesema osala nzambe vema ndenga bosolo. Yo mo mutinyo zo mona ke lelo vema na mbongo e ba kinyosa politique o ba travailler na monsieur Kabila o moni mako oza na posa kombone kute zonga takutu te atakutu moni ke ba président Fachi chobi atiene erreur. Pardon? Komboni no moni ke kombo mezonga te so tali mobike kombo ezonga te président Fachi tala émission Congo France atali ke kombo ba lobi pe ko zonga. Non, ngana na kombo te. Pourquoi? Parce que j'ai cette option que batu nyonso o ba travail ki na Kabila lobi nyonso baza mabete. On a lobi kombo ni oyo mona ve maki o travail tala maki tu ça te naibete soy na yebaki attends otuni question ma bien moni neti Rouberwa du fait que Rouberwa azali rwandais nami pepe nyonso oyo rwandais yo ebite que Rouberwa azali rwandais monsieur Rouberwa soki azali congolais mais d'origine rwandaise de nationalité. Et puis makamba minembo wana kombo na ezobima ya Rouberwa na mambo ya commune soki commune ya minembo kombo ya Rouberwa ezobima déjà tendance nango et a tendance mo kitoko te. Donc ngai pasteur Chibin naza vraiment na confiance na yete que kombo na ye ezonga lisusu na mboko pona à travailler. Attends, j'ai expliqué par rapport d'abord il y a originalité et nationalité na ye. Kwa ezamboka na biso. Il y a beaucoup de citoyens congolais basant na ba capacité o yazanango ba okipe ko sa musalo ye fala ça. Il avait travaillé. Monsieur Rouberwa ne manque pas de l'argent. Maëla Zanango. A une côte en Rwanda. Monsieur Godempo, il a mon koto na e. Non, Godempo c'est un génie. Un génie. Batuka ba Godempo yuana. On parti. Ah, n'a pas baraté hein. Yo barato. Biso c'est la propagande. Te azana parti na ye. Ça la partie mo tatinda kombo ni. ACDC. Mtatinda kombo ni. Ah mais yo kate, siko nga yo tulinga na yo. Mtatinda kombo ni, sala nino ye. Mtatinda kombo ni. Mais siko nga premier ministre utakiti. Non. C'est Kabila. Bon, attends. Tozongi lisusu. Monsieur Kabila, si il avait envoyé le nom de Godin Pouy, c'est parce qu'il avait compris que M. Godin Pouy, il a la tête et il est capable de servir la nation. Bien, Bongo Eli Korbanine.
muto longwa mikolo ba longwa bon to la to la mukura la longwa ki na ya travail to ba longwa belé bazo ki mande système artiste muna le système na ba yeba ngote le système wana tangu ye moko Kabila zaki na pouvoir so ki mi système e botro mindondo mindondo kaka ngayo bako bomayo bako betayo donc mindondo yo monite na bien tala kaka président Facha ye depuis papa Kabila le père akufa basambi sa bango te baraso ba 30 20 ans de prison président Facha bimisi bango mais na système wana ya ye banga bando kufela moko na prison et un système la kisi boule moko beza makamna kati ba wana nyonso nde ba na prison wana ba robot basi na ba kenda kuna ba botela na prison ba vanda kuna ba kufela kuna. Mais président Facha y a un état de droit. Bando na dossier mutu moko. Oh. Mais tant nous sur basali nini. Toza na système régime sous na système. Comme meka kututé. Ya pila mutu mwa kufa yo regreta mutu akufa na nini ya notela ma mutu apinga mawa. Ate bato prison mine bangote. Na nini ya politique to na ba marche mutu mwa kufa tellement na système mutu. Oui, basé belé. Neti Mouchebea. Mokonza droit de l'homme. Ba Petcho ba Rossil. Tu vois. Marche pacifique ezalaka. Na marche pacifique ba tiraka ba balle vraité. Lactymogène ba faux balle. Mais na marche pacifique bo beta ba vraie balle à bout portant. Mais non. Ça c'est quel système? Non. C'est condamnable. Vous comprenez? Et ça, bato belé ba kufi bongo, c'est condamnable. Est-ce que ba condamner ba soda to ba condamner na? Soda ezara service commandé. Singe papa. D'abord Kabila a soda. Oui bien. Kabila a soda, Facha civil. Commandant suprême abi, marche na lingangote. Bobeta masas, sili. Merci tokomi na suka to sisi na biso émission merci na Mesedi di Pumba waza mon boss d'hôtel biso musika so musali zo sala ma bien singaka besingaka ndebo il faut yeba vous t'arrêt pas la tête yimoko tanga sa boulot bien biso pe bana toujours zo boulot to sala ka ndebo kabula ma réunion ce zo le kana mboka na biso ya politique musique tout le monde na sala rango parce que tu tokomi na suka message no ko pesa ba diaspora OK ba de diaspora de partout vous êtes c'est que moi je vous dis tobima na ba débat mususu o eza penza sans fond et ba débat o eza penza intellectualité. Ce qui est important pour la négociation sa diaspora ba yimboka nyonso ya mokili mobimba bisika bozwami to accorder chance to mona réalité bino bo alibanda bisoza a biso calculer bandaka déjà parti à lipa makala fufu kutu makambo kolota mukolo pangu kutu bandoto nyonso mikolo batu nyonso na covid balotaka bakolu pangu banda bana machete na bambeli po banyongweleki mais bino kuna ba avantage eza na ba frigo déjà ba biloko mike zalaka so pona mboka ekende liboso pe musika e osenga nini Tobo ya batu nyonso te oyo ya FCC ba na union sacrée. Totika bango basala. Musala na bango. Soki basali mabe, tous en état de droit. To pesa pe président Fachi confiance. To sambe la pe mingi pona ye de façon que bato nyonso to yebi mabe ya FCC ba kotikuna ba ya na makama be wana kuna te. Nzamba pesa ye autorité moko, discernement moko très élevé pour nous comprendre que non, lui ne peut pas travailler, Parce que plus de choses là, bané zo le kana, mandat moko nzamboka ezo kokende pamba, à la fin, bakade na banchoba banini 5 ans ngoyo asaye lokote. Merci. Merci tokomi na suka tokutani na bémission koya merci na mon boss les sous merci na Christian Turo Mokendi ngala mino balasi tokutani Congo France Biso na bango na biso na bango
Bara Moulaï. Congos.com, site ya Kolo Masolo à danger. Masolo Bitoko. Congos.com.